Nzambe et apôtre Feli a sali na vie nanga pena. Nazwa bondoki. Puis maman nanga zaka na zemi. Avant bota ngai akenda ko sokola na mai ya ibale. Na mboka na biso Bangala. Azui mai wana kaya ibale amela yango na zemi nanga. Nde kindoki wana ekota ngai nde na koma sirène. Na monde na biso ya kindoki. Depuis village na biso ya Mbandaka. Tindanga mission na ya awa. Na coucher na mibali nyonso nga na coucher na bango keke so ba pasteur. Soka na coucher na ye. Une semaine c'est belé 5 jours prophète Fakouf. Ba esprit des eaux. Et ba mikolo bakati na ye. Parce que maman abotiye na kati ya mariage abandai ko botate. Siko mai oya melaka na mboka nazoka kindoki. Parce que ça sirène au basé mignon sur kuki kozwa. Il faut bana wana bakende. Shalom, merci beaucoup. Je crois que vous êtes tellement ébélé. Bolingaka chaîne chez Bisso Télévision, puis Bolingaka Mingi émission na Bisso. C'est votre même le prophète Samuel Erika Songo, à votre présentateur émission Yamokolo Yalelo. En tout cas, nous avons vraiment des émotions Mingi. Yako Kutana, l'homme de Dieu, yo. Nalupi, je vous dis, Nandenge Nyoso. Ils ont vraiment tellement belé bozami qui la poto botine ba lié émission na ye papa tout ça a besoin na ye parce que ça dernière émission mo album moi mboka voilà donc boyeba que ba makabulubele kinga et puis na ba lien émission to sala na ya kala na ya sika na zwa ki yango maluki mais poya c'est tout un problème je vous dis c'est tout un problème Abisenga laisse-moi d'abord le temps je suis un prophète je peux pas venir directement sans pourtant na yoka mokolo na ngai nzambe so pesi ngai permission je crois na goya après maintenant plus de 4 fois aoyate okeye ba signe ezaki nini likolo mbule zo ningana à 2 fois au moins ça sika na goya so na zeli mokolo na mona so il a bien venu à moi c'est gabi non je savais na oyate mais lelo il est là asa convaincu ya goya de qui il s'agit c'est le prophète Feli Ngoudia Bote papa l'homme Nzambe na ngai. Bon il faut qu'il faut le basani. Bata poto ba bendinga je vous dis il y a niveau ya grave. Non. Ce qui était important na pesi ba Nzambe nyonso mbote parce que tozo que vraiment ta toyaka ce qui message ça. Un prophète aza parlementaire ya Yesu. Aza porteur ya message. On ne peut pas passer à l'éternel ce qui message est athée. Donc avant toya il faut message là et on est bisa ba Nzambe. Pe ba fo ba koma ki belé. Mutakola na ndoto lokuta aya leki na internet à lobby. Tout internet. Muta créer miracle lokuta aleki à lobby to boya ki to sangana na bato lokuta. Donc biso to peleka ka soki nzamba lobby, soki likambweza yango toyaka. Ça fait plus de 2 ans, 3 ans to bando le gali susu. Oui. De lokola nzambe à permettre to leka. Yango nde toyoko pambola ba nzambe. Prophète Feli Ngoudia. Nzambe nanga. Bon. Sambela, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, to dédier Momo na maboko na yo, assister biso du début jusqu'à la fin. Na pamboli lito nyonso kolanda biso et pambolama. Na kombo na Yesu, na pamboli chaîne ya biso, bolamu neza na biso au nom de Jésus. Amen. Amen. 3 ans. On a mon année. Au bout de ça mélange les fous ne même pas de non c'est ça parce que il y a beaucoup de prophètes bazar prophètes d'internet il n'a même pas l'église même pas une adresse moko au pays ça qui église exacte
avant de qu'il directement, on peut s'habituer d'abord adresse l'église. Non, l'église est dans la commune Ngurungir. Dans la commune Ngurungir, sur l'avenue Moussamba, numéro 26, direction à Gambela Khartoum. Tout dans l'église Ngurungir, tout dans l'église na Katanga, tout dans l'église en Afrique du Sud, précisément à Djobo. Donc, l'église à Kinshasa, nous sommes précisément dans la commune Ngurungir. Braza, tout le monde à Braza, nous avons permis de faire la pointe noire. Oui. Dans le marché tchétché. Nous sommes là-bas. Au bout de l'église à Brazzaville. Ok. Merci beaucoup à l'homme de Dieu. Beaucoup de silence. Tu te vois plus. Ça fait 3 ans. Tu faisais quoi? Tu étais où? J'ai dit, plantation des églises, mais ça y est bon, tout ça. Pendant beaucoup de temps, tu as dit pour Namboka Nabiso. Bible lobby, bo sambela pour Namboka Bozali, parce que les pamboli na bino dans Namboka wana. Tu connais qu'on l'écarte, un prophète abimaka, ce qui message ça. Je suis un prophète des nations. Nabimaka, ce qui message ça. Donc, tu as dit pour Namboka, ba guerre à Est, Zalaki, ba problème est belé, tout ce qui nous taille au sambela. Tout que le Nzambe par rapport à Mboka parce que tout le monde a bima na biso na bato bazo tala biso na bato bazo kabiso ba bénéficier quand même quelque chose yango to bata makina to sambela tango Nzamba permettre to bima yango moni to bimi yango moto bimi bono sami pona Mboka il y a un message dans Mboka na biso le temps de Dieu et koki pona Mboka Congo là nazo lancer message na bana Nzambe nyoso na ba député, na ba sénateur, na ba opposant, na ba bazala kati ya pouvoir ta ya Nzambe ekoki pona Mboka na biso. Et loko munene Nzamba osala Nzamba zolongola ba faux pour établir ba vrai. Parce que to komi na posa ya ba politicien chrétien et non ba politicien ba okitiste. To na posa ba politicien chrétien parce que c'est que j'aime notre président tant qu'on a président et l'on a malam a dédié à Mbogo na maboko Nzambe. Donc le président Facha pesa la Mbogo na maboko Nzambe. C'est comme le moment Nzambe nde akamba mboka o. Donc il est temps que Nzamba linga banda kukamba mboka non selon volonté du président mais selon volonté na yembo Nzambe. Il y a des problèmes qui vont arriver, ça n'a pas tout longue, ça n'a pas tout parce que le temps de Dieu est accompli pour le Congo. Il y a un mouvement sur l'andanga makambo sama na mboka sous selon volonté ya batuté selon volonté ya Nzambe parce que Nzambe ye mo sukwa linga kita akamba mboka selon volonté na ye ouais ti le lozaka conseiller ministre na ye ba kito se a chasser tenazaka wana nous sommes des gens au travailler en silence nous sommes pas là pour parler que l'assemblée là pour mutuki ngani naza pasteur ya nani non pasteur azalo la prophète azalo muto Nzamba bombi pour orienter nous sommes pas là pour les matalana. Merci beaucoup, c'est la personne que j'aime beaucoup. Il y a le prophète Félix Ngoudia, en tout cas. C'est un homme qui a beaucoup de babana. Ce sont des autorités, des fois, après une église, mais c'est un homme humble. Jusqu'à présent, il y a une moto, une coopérative. Il y a une simplicité. Parce que c'est un père de beaucoup des églises à municipal banebele oh le banam sous le lot et net mo na succès que na mais yo mo za prophète mo na comme avec ndeni mo na comme ascende na papa tika na autour ba question na té OK prophète Ngoudia Feli je vis oyer mais na mon une dame à côté de vous je sais pas mademoiselle parce que quand même na mon alliance c'est-à-dire c'est une femme mariée. Oui, ça, ce ne sont pas des risques. Nima, Mobile n'a pas poussé à dévoiler Babylone. C'était comment juste avant Kaloba. Nous sommes au moment où il faut les faire et qu'on a l'olé à monene. Parce que mission Abisso, Ezayako, comme sali felo, comme ça l'ola monene. Peko l'accent à bateau, voilà Abisso partout dans le monde, qui n'a l'ola awa, Nzamba Zalaka. Amen. Il y a un Dieu qui existe. Vous savez, dans notre pays, Congo, partout, je ne parle pas seulement du Congo, partout dans le monde, il y a un bateau, comme on dit, la misala ya Satana, que la misala ya Nzambe. Vraiment. Or, Nzamba leki Satana, na nyoso. Ok. Na ina mama, abiki de l'amour ya Nzambe. Na ngai, na vie na ye. Parce que il y a un instrument au Satana bandai ko salela. Pour na ko détruire vie ya bateau belé na monde.
la mission ya Satan na vie na ye et travailler mingi nzamba tinda kinga lokola instrument o nzamba salelaka pour na ko arrêter mission ya Satan na vie na ye ko memaye na ngambo ya nzambe. Na mon alliance, ça fait combien de temps où elle est avant Yaloba et puis pour Yakobala? Non, Banda Bale, c'est déjà 3 mois. 3 mois. Donc, ça doit tout bala kalaming. Auto bala kalaming, c'est déjà 3 mois. Et puis, on bala ndimelika. Non, on bala ndimelika parce que si Dieu nous rend favorable, on va encore passer à la mission pour présenter son mari, sa famille pendant 3 mois déjà à Otikobala. Et ça, par rapport à Makambunzamba Saleli. Amen. Makambunzamba, bisoté. Makambunzamba, juste le canal Onzamba Salela pour Batuba Kamulama. Ok. Merci beaucoup, madame, je crois. Nini Onzamba Saleli, pene à prophète Feli Ngoudi, que ça fait 3 mois que tu vas le autour na yote. Nini, c'était quoi? Qu'est-ce que tu as vécu? Merci papa pour la parole. En tout cas, naïe vraiment que tato la monene o nzambe et apôtre Feli a sali na vie na ngapini. Donc nzambe na ya biki singa i papa donc. Nazo bondoki depuis maman nanga zaka na zemi avant bota ngai akenda ko sokola na mai ya ibale. Na mboka na biso Bangala. Mai na biso ya ibale ya Bangala mama nanga sokola, tanga sokoli pe bien. Après azwima iwana kaya ibale amela yango na zemi nanga eza na 3 mois nde kindoki wana ekotanga inde na koma sirène nde tona yo botama nde mama ayebisinga ba vérité ke tala na kindaka ni ibale na sokola ni ibale na melaka mai wana zemi na yo yango yo obima na monde oyo po osalela ba pasteur ba député bato ndenge na ndenge o baza reconnu awa na ville province de Kinshasa. Ok. Yango moni papa na salima comme mabe mingi donc na bebisi ba via ba mibale ya batu na kin donc ba via ba pasteur ba prophète ba professeur même o batangi sanga na bebisa bango donc ils ont vraiment passé. Obandi ko bebisa. Ça dit pour na ba malamu ozu kindo kidia pasteur bon maman na bien. Maman nanga. Tant yo botami na bandisco kindoki vis-à-vis mission na yo majeure ezalaki nini? Mission na ngai ezalaki funa silisa réputation ya bato mingi oyo baza reconnu na ville province de Kinshasa. Comme nani? Comme ba député, ba pasteur, surtout ba pasteur mingi, surtout na limité a na bomi déjà 3 wana limité. Il mettait nyonso 3 déjà. Bakufi pour ngam na likisa bango. On a l'exemple de Guinée. Tu mets dans le sol. Et ben dans le candé. Na monde na biso ya kindoki. Depuis village na biso ya Mbandaka. Batindanga mission na ya awa. Na coucher na mibali nyonso nga na coucher na bango. Quelque soit ba pasteur. Na coucher même na ba professeur na ngo ba bando tangisanga. Soka na coucher na ye une semaine et 5 jours. Prophète Fakoufa. Ne couchez pas 2 semaines et prophète Fakoufa. Donc après, nous avons sous mission na kende et pas ba pasteur. Donc si on a talika na TV na talaka ba pasteur nyon so bateya kateya. So ka ba singa kende pa o. Na bonga mpe bien le ko la sœur en Christ na la tipe bien na koti pe na église na voûté pasteur. Tant on a voûté pasteur na ko essayer na séduire après pesinga y rendez-vous to couter na quelque part to coucher na yé na préservatif tant aussi ça na vie ba préservatif wana na gumbi yango bien na papier na tiango na sac tant aussi ça na zongi na kena na monde na biso tant na kenango après na ina sango que pasteur wana kufi mission na ngisalimu ça mi bongo bon ah ouais pas pasteur et pas prophète Feli Ngoudia ils ont une batinda kingai etikala lokola 2 prophètes na meka prophète Feli na meka na prophète moko inconnu na tanga kombo na été pour na ba problème nde tangu na yo ko kende na église ya prophète Feli nde sikoyo prophète Feli bandi ko teya na pe passe na vanda ki na komi ko beta ba flèche na biso ba ndoki na mona kana obeta esimbati na beti 5 fois ba flèche simbiti si na yo bima na zongi
tant na zongi na ke na monde na biso ba renforcer nga les sous puissance autant na roya les sous na quoi ça directement pour quoi na éliminer vie na pour na libéra nde siko tango ba renforcer ngai na yesusu na kiti ya dimanche prophète pa bandika côté ya nenga te ya kanga pe na zo beta eka ba flèche zo beta eka ba flèche donc na yeba te nini komela ngai donc na se retrouva na koma kizengi na minute wana ba délivrance esale minga ya grave donc na yeba mutuna makolo te na yebi eloko te. OK, merci beaucoup. Papa Félix, je crois que c'est la toute première fois aussi, moi c'est à bateau, il faut quand même d'autres choses. Donc ça le moins dans le monde wana, mon iblim soit des fois, il faut que l'on. Ils aient une dengue on remarque que ils aient et puis ni les cas qui pendant sa délivrance. Non, vous savez, quand on a eu un témoignage il y a ma soeur et ça la kanga passé. Quand on a eu quelqu'un à l'équipe ba ninga na biso ba pasteur mususu et ça la kanga passé. C'est rien qu'à l'église à la ndingai de batus balanda biso na TV na internet ayaki. Première fois na yamba na bureau azana ba problème azaki nango. Problème azaki nango a expliquer kinga ndenge ya lobaki nanga kabona ba période na été. A régler kate to banine ba séance en prière. Nga na yeba kité que y a émission. Comme la Bible dit, nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Nzamba la kisa kinga tadam na été. Na yebisa na bito sa prière il y a 4 jours. Chaque jour dans la culte. Ayaka na culte tu peux normal. Parce que je te semble la mardi de 10h à 12h, tu semble la mercredi tu en école à prière, vendredi prière à combat, na dimanche. Parce que y a la date qui est lundi, avec le dimanche, na yambiye, tu solo na tu une prière. Siko tu semble na ye, tu semble le dimanche à ekoya. Avant d'akiku tu na tante libanda. Parce que na kati za ya rotonda. Avant d'akiku na tante libanda. Pendant que baomi bazoe bato semble na moni muto akwei. De bato sécurité ba ko meme liboso, de ba esprit et comme koloba kati. Ce n'est pas impossible esprit zo ba kati muto ba filmer. Bomba ki ba caméra ba esprit comme pourtant tout ça la délivrance ba esprit des eaux. Et bandi koloba kati na ye. Bandi koloba kati na bandi koloba kati na ye. Après délivrance wana mais to ko solo na kati ya bureau to bandi ko solo na ye mais maman na ye aye ko ya a expliquer biso il nous a toujours temps ya délivrance na ye pendant 5 heures du temps pour l'esprit wana kende parce que ye abebaka déjà na kati ya libumu ya maman aboti parce que maman aboti na kati ya mariage abanda ko bota te maman abotia ke nayi kozwa na ndaku ya nganga nganga pesa ki ba condition akende ko sukola na ebale asala boye siko mai o ya melaka na mboka ndazoka kindoki ne to bandi délivrance na ye to bandi parce que délivrance c'est un processus to bandi délivrance ne to bandi délivrance na ye na monde tene babaka ya koki ko bala te akoki ko bota te. Parce que la sirène au basé mignon sur qui il faut bana wana bakende. Parce que chaque sacrifice ya banda ki ko sala et banda ko matisa e ba galon dans monde spirituel. A comment que loko la sirène. Aza pembe de to bombe logine aza ka pembe soit temi boye. Azongenga. Il y a pas quelqu'un qui peut résister devant lui. Angenga ga ongenga. Donc banda ki ko sala là. Heureusement na examen na lola awa nzamba zalaka. Amen. De to bandi service na ye, ne lelo nzamba kangolier. Akomi mosali, akomi intercesseuse, na yebisa ki nzambe na ngako balisa ye, abali pe. Pende na zabu mazana mwana na libumu na ye. Ola. On a lingana la kisa kaka batuke. Kombo na Yesu. Amen. Eleki kisi. Yes. Na la kisa batu oyo basala ka miracle ya lokuta. Rien n'est impossible à Dieu. Dieu est capable de faire tout sauf rien.
Parce que moi, je sais qu'il a un niveau de spiritualité très élevé. À moment, à sacrifier, na basala nzambe bakota mabele. Azalaki na Kinshasa à Lomé, à la mission à Abidjan, à sacrifier Moutouazongi. À na Gabon, à sacrifier Moutouazongi. Donc, cible naye, bah cible qui biso. Et résultat, nous avons un Dieu qui est capable à tout. De te bandi naye ba service, te bandi naye ba prière, et c'est mon angai, et ça qui a commis moi dans Nzambe. Amen. A commis moi dans Nzambe. Parce que dans le monde des ténèbres, na bango ba ebisa qui est. Mukola ko tika misala wana akokufa. Po ya ga fruit zemi na ye euta na ndaku ya nganga. Et puis na mai Lisusu. Na ndaku ya nganga na mai. Donc ça élément oyo abandi bondoki banda de bébé. Il y a des choses sur le bien moi lelaka. Abimame parce que tant que papa na ya pesi maman na ezemi, papa na ya ki kokufa na accident. Mais pas si wana maman na yaki kolongwa na mboka na mbandaka baye Kinshasa. Maman na ya komi kobala na âge ya 12 ans akomi da kobima na mobali ya maman na ye. Ola. Na âge ya 12 ans akomi kobima na mobali ya maman na ye. Mais ce qui a se présenté devant mobali, ozala nani il faut courir. Il a fait ça, abadi kobima na mobali ya maman na ye. Abima na ba cousin na ye. Mais école nous sommes parce que l'objectif il y a ça il y a une phase où superbe ya mobile na kati ya préservatif ce que je superbe wana amener on a monde na bango et même à zone on a monde na bango il y a zone mata niveau il y a pas quelqu'un qui peut résister devant lui et heureusement il soit les kinyoso vous savez ceux qui taillent nzambe koki na vie ya mutu ata bondo qui telemi yes yesu ayeba kokangola mutu yango mutu nyonso azolanda ngai c'est une opportunité olanda makambo obebisa kondima no te na lola nzambe asalaka Dieu est capable ndenge nzambe akangoli ye soki nzambe akokangola sirène ebongo mutu abalaka te soki nzambe akokangola sirène ebongo mutu abotaka te soki nzambe akokangola sirène bongo mutu alukaka mukanda azwaka te soki nzambe akokangola sirène ebongo bondoki ya papa na bino rien n'est impossible à Dieu le miracle fondé non ça mutoyer na mission nzamba kangoli amen aye abali azana zemi donc rien n'est impossible à Dieu yone ko appeler moi na nzambe o ko ndimane elemba amona ke nzamba sala ka société donc si ton Dieu est mort et c'est le mien olanda batu basala ba aventure olanda ba prophète ba kosayo s'il y a des faux il y a aussi des vrais vous savez de là et puis il y a s'il y a des faux les vrais donc de Dieu moi j'ai un problème na comprendre le moment Bible le dit dans 2 Chroniques chapitre 20 verset 20 habite confiez-vous à l'Éternel votre Dieu vous serez affermis mais en se serviteur le prophète vous resterez Satan a ayebi que guérison ya maman azolandanga guérison ya papa azolandanga ezali na miso na maman so basala nzambe eloko nini Satan osala Satan ya maman azolandanga bana seka ba aventure basala nzambe voilà a commencé l'incrédulité Satan ya papa azolandanga bana seka ba aventure basala nzambe ayebi ke nzamba ko kitanga lola te po salela ye même nzambe po mikisa biso atinda mutu donc obika ya mutu la lié na basala ya nzambe. Il y a aussi que Satan va faire avant de se présenter que la Mutuka va aventure. Prophète aventure, c'est là qui veut. Je te dis aux Hollandais partout dans le monde. Ce qui est aventurier, ma vraie pébasa. Cause à l'incrédulité, ma cabo est solo. Nzambo habite sa ma sœur, il peut aussi te délivrer. Ola la kanabutu mari de mieux si la kate. O chanja kamibani le la bilamba. O salaka musale kendala liboso. Rien ne marche dans ta vie. Et les opportunités nzamba tie otombe olandanga benga bisoto sambela et là on a avec la nzambe tolo dans la nzambe ya bio yes na nzambe ya bio benga biso na posa ya mbongo na yote et le côté au témoigner mon na nzambe au témoigner na nzambe les prophètes Felingoudi en tout cas merci beaucoup pour la passage na yo et je crois bande voilà di babiloko yo ce sont des choses où les kanaka église na yemoko so comme l'église na ye kendo beta tout même na carte église so ba témoignage ba témoignage o nzambe azole capable tata oyo na habité il a même des messages pour ça appeler ça na mboko ko kisama muzo le fan to solo là
prophète moi yibi yango. J'ai connu il y a beaucoup de prophètes balekale kaka. Moi une fois des fois faire bon la tata sur la pas a vu message. Prophète le gars ça ma na YouTube a yema pour alors ngana lo ba ki yango. Alingamba TVT mais c'est un père de plusieurs des églises. Mais là ça ne cause pas passe. Vous avez un problème na poto. Vous avez un sérieux problème. Mais dit que ba te belé ou l'andi pe bango, à des fois va prier pour nayo, mais mon solution té. En tout cas, je vous dis ce qui est clair, l'adresse est là. Adresse na lobi ko lelo pesami et pas à notre le prophète Félix Ngoudia. Prophète. On a prié pour nayo, il y avait des esprits ngoloba. Et non loba nini. Avant que maman la bango robeta masolo yo sur loba. Et puis maman bango, et non est indiqué que maman la bango abim se met secret. Aux aki yaye et bimé pas nayo. Non, le problème c'est quoi? Quand tu as un culte, quand tu as un flash, c'était aussi si matéa en pleine adoration, il y a quoi qui lui bande na tente. Tant que l'esprit est comme koloba. Tant que l'esprit zoloba et loba makambo sala na nzoto nae. Parce que pendant un moment de délivrance, tu as la peau nae, tant que tu as benga sabina okende te ngai mobali nae na balaye. Na balaye banda na libuma mama na ye to sali na ye ba ne intel to koki obima na nzoto boeti aza instrument na biso to salelaka vraiment pendant délivrance ba demo bazaki ba kei parce que délivrance c'est la jour délivrance c'est un processus c'est que eloko est passé qui maintenant tango to silisi culte alors qui perd sur la mémoire azoye ba suma kamote ay ba suma kamote atam abandé ko tambola na jeep na chauffeur na ye. OK. Ne chauffeur na ye azaki numéro ba parents na ye. Ba benga ki bango ba ye na église. Parce que muto ala zonga lisu ndaku te. Parce que na ye moko bandaki ko banga que soki azongi na ndaku akoki ko kufa. Parce que mutu kazalaki nango ndako bandaki ko vanda eza ba résultat musalo asala. Asala ka voilà. Eza ba résultat musalo asala. Abandé ko banga ke ko zonga na ndako ko zo problème. Gloire à Dieu tant maman na ya ye. Mais to bandi prier on a butu. Parce que à part ngana za pasteur parce que dans le église mais dans le ministère je suis un prophète. J'ai commencé aussi à prophétiser pour sa maman. Nzamba bandi koloba pour la maman na ye. Parce que nous prions un Dieu qui révèle ce qui est caché et profond. Tu m'as dit que ça va pour la maman, mais maman na ya zoga zemi na ye. Parce que maman na ya botie na ba âge avancé. Abandé ko ndima lisusu pe ka ko bota. Nde akenda kisiko na ndaku ya nganga. Nde nganga pesi ba condition akende na ebale abwaka ba maki. To mama boki ba maki asukolaka na ebale amelaka mai wana nde aiki kozwa zemi na ye tanga zwi zemi na ye bala mo esprit wana kotaki na kati na ye ebomi mobali na ye na stress wana mama longo na mboka aye na Kinshasa abande ko mona ko kola ya mwana ne pe kaka mystique nde esalaki na nzela na ye na mama na ye na famille na ye bazala délivrer parce que Bible le Bible ce qui mutandimeli Yesu abikaka ye na libota na ye. Donc il y a des porteurs, il y a délivrance, il y a famille na ye. Azwata ya va en église pendant 14 jours parce que mémoire na ye et bungaki akoma ko vendre toute la journée bo azolo baté avant dika ye moko. On a pris vraiment le temps soza na nzambe te. Délivrance qui m'a cassé. Donc, parce qu'il y a vraie délivrance, na faux délivrance. Et Dieu lui a fait grâce d'avoir un bon délivrance. Ils ont la facilité. Moutou Abali, c'est un frère de l'église ou soit. Tu es Moutabali, un frère de l'église. Moutabali, c'est Moutou Nanzela. Moutou Nanzela, après ça. Moutou Nanzela, c'est Pelinaye. Aïbis Banga, papa, là, pasteur, là. Question moko ya nana tuna abima na papa na mobala mama na ye mais na to bengi ba so mbali ba ye ko bomba te est-ce que betre maman bo la vérité wana maman na bango ayeba makama parce que maman ya bima na mobali ya maman na ye mbala moko te
eza moko élément c'est là que maman na papa ne ba kabona maman na mobali ya maman na banda ko bimana na âge ya 12 ans na 6e primaire mobali ya maman na zo na 12 ans na 6e ba kabona déjà maman bon moi na za mukie moi na combien na niveau akoko séduire mutu supporter des amours parce que maman na mota kaka yemo ti lelo. OK. Donc ba acte on est si ça maman et puis ça maman ne dégoût ya kolinga mibali. Parce que mobali ya maman na mobali kaka ya mobali te mobali abala ki maman na ya dossier ya l'état la famille tina misu ya nzambe. Oh. Tina misu ya nzambe. Donc esprit ça là qui kati ya ma sœur, ça qui esprit ya ko séparer ma famille. Comment on a étoile moko zo merger il faut ya ko isayango. Comme ma semence ya mibali na monde de ténèbres. Donc mission quand il fait ça, azoko makitoko, azozwa mongo, akende ba Dubaï, azo voyager donc c'est ça. Pas Félix, je compte aux ongles yo na lingo ta na caméra rapidement. Ton numéro de téléphone, ba tolo na ba kaoyo. Abima na moi Simon Botile lo hémorroïde. Ayi ba te hémorroïde azonga ba infection. Ya buzoba parce que bima ina meno wana mutaboye. Sur les zones avec aux hommes bon à des fois au coup fité mon coup fité mort vivant au tellement bon comme ça peut mourir donc ça peut infection au coup si moi si na yo bah non na dit que là mon bébé dans mes TV ezangunga donc on peut se numéro dans le téléphone. Bon je vais vous dire quelque chose. Tu as plusieurs sortes à liwa. OK. Nous avons la mort physique, la mort spirituelle, mort matérielle pesala. Elle a mutu msala ndako libala makufa. Parce que Bibala muto aza négatif. OK, très bien. Elle a mutu soit bimana moi ça mabe makasha ki mobali et si là. Et elle a moi si soit bimana mobala maba ko ko bimanzo to solo. Zana bakai belé. Yo zo landanga. Nous prions un Dieu qui est miséricordieux Dieu, riche à bonté, là à la colère. Malamu ya nzambe na biso soki tozongeli to tubeli azala nzamba mawa. Et on a problème moko te ya muto azolanda ngeleki Yesu na makasi. Exactement. Muta blokayo aza puissant mais muta okangola aza le tout puissant. Amen. Plus 243 89 57 86 252. Plus 243 89 57 86 250. Donc le numéro dans la privée. Okoyamba mutoro ya manga moko. Yebisanga problème na yo, ngana pesa yo solution ya problème na yo. Délivrance ezaka kotala na misute. La main de l'Éternel n'est pas courte. Mutakoza na Kinshasa nzamba kangoli na Mbandaka. Mutakoza na Congo nzamba pambole na Abidjan. Mutakoza na Canada nzamba kangoli parce que tout le monde a ndoki azana mboka makiolo na poto. Ce qui ba ndoki ba osala mo yo ozola nanga. Attends un zéro téléphone. Soyoki mungongo nanga. Dieu peut te délivrer. Amen. Nous avons plusieurs trucs. Et là, nous sommes sur la mission à TV. Nanaku abiki. Ayoki kaka abiki. Vraiment. Donc, attendez-moi sur l'andanga. Si tu as la foi, et l'oko batia na nzoto na yo, molimo landanga yo, Zambo akangoli ma sœur, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et tu vas témoigner. Merci beaucoup. Tu vas témoigner. Je crois que nous avons notre émission. Le numéro des prophètes est là. Les prophètes est là. Il y a une solution. Il y a coupé sa solution car il y a un thème. Il y a un soukat. Il y a un problème. Ça daté vraiment. Mais l'Éternel Dieu nous a fait grâce. Il y a comme l'homme de Dieu. Après 3 ans, il y a disparition. Mais il pour appeler ça solution. C'est ce que je suis dans la même chaîne, la même ère, avec l'homme de Dieu. Je crois. Non, c'est non pardon. Je crois pas douter. Nous avons besoin d'un mobile na épée maman na. Tokoya na bango. Émission précédente. Tokoya na bango. Ça plaisir. Surtout maman na yako ya comme fier pour na maman na yako tatola. Merci. Musala ya Yesu. Pour ne pas s'il y a des faux, il y a des vrais. Merci. Ciao et tout le monde. Merci beaucoup.